allez, parce qu'il y a déjà beaucoup de déjà Angola. Ils ont quelques productions là-bas en Angola. Attendez, vous êtes là-bas. Maintenant, ils viennent, Babi, Bazoya. Et surtout aussi Carlos Zambé à Ilia. Bon week-end à toi, mon frère. Donc, papa la Carlos, bon week-end. Surtout aussi Dr Philippe Kabila. Je ne t'ai pas oublié, bon week-end, mon frère. Bon anniversaire à madame aussi. Et surtout, Dr Philippe Kabila. Bon week-end à vous. Et surtout, je peux oublier saluer aussi Freddy Mambo. Donc, l'homme valable. Mambo Freddy, bon week-end à toi. Et surtout aussi Laurent Sokoko, le savant du pétrole. Sokoko Laurent, bon week-end, Nabine. Et je peux bien saluer aussi Monsanto qui est branché. Il y a un groupe Esobé, l'habit Esobé, donc Monsanto. Bon week-end à vous aussi. Bon week-end, Nabino. Marc Aouz, ça va? Pareillement, mon frère. Frère Freddy. Frère Freddy? Non, comme le moi, frère. C'est quand même. Marc Aouz, bonne santé, ça fait longtemps. Hein? Moussa les canards trop, et puis, voyage, moi, tout ça. Pour fruit, travail bien fait. Donc, on est tous là, tout le monde en a raté. Ah, mais ça va. Marche. Je salue Willy Kaïm. Vraiment, là, il fallait soutenir notre frère. Là, il est donc bon week-end à toi, Kaïm. Voilà, vous, les journalistes, c'est vous aussi, mettre dans la main. Vous avez un acte, moi, encouragé. À part ça, boulot. Qui m'est allé. Tout facilité, ma cam. Donc, tout facilité, ma cam. Maramote, mukile, facile. Donc, ce monde, donc, il faut recevoir la facilité. Il y a un mon IG comme Ibo. Nous avons remercié tout d'abord les padres. Les padres de la rumba congolais. Nous travaillons, nous coaching, nous sali pour solo pena donc etindiga ninge tindigi masolo ninge ça. Donc, nous avons profité de la banda pour tous à la guitare. Tout le monde Mboka ba ilonga qui sali longa to la maman na bango tout mbujimai donc excellence ya mbebi so bien Moïka Sanji son excellence ya mbebi so bien to kendaki na de la part ya ministère ya santé to zala qui na sima ya ministre ya santé son excellence Félix Kabanga donc les gars qui bien les zala qui concerne to ken na jet privé na excellence to beti masole si to koti na jet to zongi. Donc, concert, on est là, le tout ça, tout que bandal, tout bêtis, tout zongi, nabiso TVS1. Donc, bah, c'est tracassé, bah, mon ba photo d'avion, bah, canisi derrière tout de suite au côté Luanda. Non. Là, date, c'est bango le 3. Tout au côté, après 5 ans. Depuis tout le Zénith 2010, tu as tout placard Atlantique, on a tout Boukango. Et puis, tout au Zongarak, pour tout bêta concert, samedi en 8. Donc, yozo bêta qui week-end, biso balance na Atlantico yango monitoyer pour to bing ça pour to émission toto week-end c'est les émissions la plus suivie na Angola yango to mona ki photo ya obeta porte pour na la musa bankale et surtout 5 ans donc na biso mêlé donc baba qui fait encore talon na terre oui yo beno komi te fait la ki biso lino donc to bois mamutu na facilité ezui ntimambi wana elemisi bon est-ce que vous soignez bien? Il saute dans le bien parce que l'idée on a vu soit un polémique à Vivara na Chanaï. Oui, Bigana Loba, ses œuvres par sa place. Donc il y a un moutumoro à exposer œuvre non liboso na ba blabla et texte non discuter. Moussa Atlantico pas tout na bi on na za boy kuneza robeba parce qu'on a joué te balasconi muza donc des bazawana ba petit nanga héritier mobiala bazawana et puis yemoko Ligue des champions, Bestino Bilele, coaching les autres qui bien, Makambutu, ils ont la facilité. Okay. Donc, il faut un programme, ils ont belé. Pour campagne, où tu as les net qui non, puis mettre le visa et tout. Bateau, tu as là, ce monde, il y a maniata. Donc, pas trop de commentaires. Je ne suis pas venu seul, donc, Baninga va aller à toi. Ça, ouais, Toto. Kinshasa moka kotika mwanzo tumecheza la gaive. Sino baba pasola bor. Kuna baba mbibor. Angola bato bolibor. Mona bato baba soliye. Bora ngosuni. Kela la. Yesubina na facilité. Jésus ni niese. Chanda la facilité. Pour les moutouaye. Mandala ginga na nyasa, ala ginga na bilamba, sala
bolanda banzoto na yate abelaka bolanda matama na yate abelaka bolanda basante na yate abelaka asana maladi ya kindoki maladi ya bambwa na biso angoleza koningala vraiment oui si bango nini bazo surtout yo omoni fallait bien na banda bango na show ba comprendre que Blaise créateur yewa na ile bango na lox la fois passée en décembre parce que Jésus a zongi singa ya gaz talaka ba singa parti mambula sensibiliser mboka congolaise mobimba marché on a congolaise na mona vérité vraiment nazomona batu tu baza wana ba baze belé ba pituli pisha le pétrole motema Sandra Ndaka baza wana bazozela Nadine Mbouili passe à Faustino Smith bazozela Donna Monica na Luanda maman apesa nga chambre pendant 1 mois mère sociale azozela kozanga te bazebele bazozela nga platini na mbonda na yebi j'ai kitoko Laetitia Sombo na Ngola mbote ya trop na bige Blaise créateur azoya obike babisinga ba banderole ba polo esalema na nuti na kenda nga ba Luanda na zonga me ya bongo ezalati si botika kobenga na plateau tozoya to okuta na kalata ba mbote mingi mpebeleki botika kobenga tozomona na kalatao Faustino Smith Nadine Mbouili pasa Rose Ngalola masa na nga yemo de Chic Ngolo 12 diable motema Jocelyn Tanga batutu balinganga ya lebo molo viele nga pitu njembo masa na nga Levi Pai Jerence Mangoyi et puis na bosanité ola nga sikoyo Laetitia Longani mama na Daniel na bosanité pituli pichazola nga sikoyo motema Sandra Ndaka babi bola na bilobela na été abelaka Blaise Fashion merci tu passes le micro là mon frère. Ouais, ça va tout au week-end, ça va. Donc, avant la banane, on a fait bon week-end na boss na biso, Jésus de Nias ni Kaboroni na patsa falor la na biso donc, ba mote belé mon boss. Et puis ba na ngola boss c'est la rare donc, na habité donc. Chéri na ngabo mwana, na anniversaire bolingo na biso tolianya mama to yebelete. Okozo kisa motema moto, kuta bien sacré. Atako vule choli ba satima le melaka ngai. Nabo nazanga yo excellence papi epiana oye pibeki bolingo uta bana bomwana boni okola kisala batoke boingai shimele la kawo anto isayi osali voilà ngolo donc bozela oui to si sala yo donc vraiment pour nazala bref na pesika bambote belé na li kalambai Neymar d'Angola li kalambai na préciser donc li kalambai puis vient na biso Destino Bilele Miaka Mwanza vient dans Guillaume Vangi équipe nationale donc on a passé bon week-end calamité donc merci beaucoup. Voilà, on va terminer avec lui il va nous donner des précisions garçon. Ouais, merci vraiment Toto week-end, merci peu na bateau tout ba vandi vraiment na ba palin bazolanda biso vraiment la minute ko. Ouais donc information vraiment ezali mouvement et donc tu as qui vraiment tout ça na Kinshasa lelo za to beta na kermesse ya banda donc ba fanatique na biso lelo concert ezate bo va vraiment na ba parler ne to ça boye toujours préparer kaka concert na biso ya Angola ou toujours kende bongo lundi déjà toujours kanga bagage toujours kende bongo Angola na Angola tout ça na des productions to beta le 7 août tout ça bongo na Atlantico le 8 août tout ça bongo na Cinéma Africa. Donc na mboka ya héritier mvoma ba pichuli pisha ba Gibson Biavanga donc ba Didier Ngando les pétroliers donc tokozala na ba héritier mvoma donc na minute vraiment bazo c'est là déjà mouvement na bango balinga rabo c'est la biso ba Jado Mutoto donc tozoya vraiment na kati ya Angola wana to sepel Sabino avec le padre de la rumba Jésus de Niance Mister Lova moni biso to na Angola na ndenga lo yengete to kenda Angola sur demande ya ba fanatique toto week-end donc ba fanatique mamba ki nzala ya mouvement ba bengi mouvement tozo kendi wana yango moni na minute héritier mvoma telemisi ba banderole ba Jado Mutoto ba pichuli pisha ba Gibson Biavanga ba Didier Ngando ba Patu Mambolo donc bazo c'est la biso vraiment na kati ya Angola pour nous soukisaka kana pesi mbote pa ya na ngai le véritable code mondial ya Willy Musheni loboko sali sarabaka raté na pesi ba mbote Yvette Mbia Zanoti Eric Ize $10,000 malgré tout auto week-end mais na ndenga resoigner Eric Ize $10,000 au Bahama Mexique. Kolanda banzoto na yede. Voilà chers téléspectateurs. Ya Willy Musheni ayebi avec nos amis de Ferrego là Marc House ici vraiment ici rapidement tout ça. Album au bazozela ne baebe qu'est-ce que j'avais dit le minute comme Nami Orenokio nini Nami Orenokio na biso ba journaliste ba otanga muti na oyana Nami Orenokio Nami
c'est la surprise des Belén à 4 tout le week-end. On a un bateau 500 cas autour du bateau martelé sur Atlantico autour de samedi en 8. Donc on a zo benga bateau local Blaise Fashion Bauti Poto. Na bo sanité Freddy Bouloko en direct de Switzerland. Na bo sanité Bookson Bukasa suédois Aza Awa et puis na massa na Paté Electro moi na maman Monique. Merci. Aza na Luanda na minute Paté Electro massa na Zoya Elongia Kala. Merci beaucoup. Et donc, on continue cette émission. Le temps pour nous aussi, il y a autant de personnes qui sont depuis Paris. Il y a Roxane Mengue qui nous suit aussi. Et Bébé Bradley.